Ma Mission TV, le miroir du monde. Tozali awa mikolo misato tokolala awa soki bozotala kuna baza kotia ba tente pona soki mbula ezali tokimi. Conformément à l'accord qui est signé entre les partis en conflit na président de la République. Mais imaginez que le procureur général puisse mener une action contre des hauts fonctionnaires de l'État, voire des membres du gouvernement. Nous pensons que ça n'a... Il n'y a rien qui se ferait. Il faut qu'il y ait une grande transparence sur ce dossier parce que ça intéresse pas seulement la région, pas seulement les ressortissants, ça intéresse toute la communauté nationale. Il faut que la biso communauté islamique et les musulmans, et la religion ya mobuluté, ya crime té, ya passe et pas ya batute, wana eza islam té. Mabe ekomi mingi na mboka. Mabe ezo salama tolobaki même tango balobaki bolobi ka 15 millions bolobi makambo akala te tolobaki te. Lelo awa tellement que tozana kanda par rapport à ndenge désordre ezali lokola communauté na biso ezana kati ya crise. Alors na mobulu oyo eza koleka na Beni to sepeli ata mukete yango ndelelo toye tokutana na ministre ya justice po akoka ko s'impliquer malamu ndenge sengeli pona makambo nyonso oyo de sorte que kokanisa teke toye pola kotia mobulu toyende ko réclamer droit na biso ministère oyo ezali gouvernement ya mboka na biso tozo senga ba accompagner biso pona kimia ekota la kati ya communauté na biso. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ok, bandeko balandi atokomu wapi tokozula bino bandeko ya CLC balasaki sitting ndenge bandeko na biso bakokufa na Beni ba 15 millions makambo ebela niamu nyamo ekosala na ndako eza liboso na ngai palais de la justice ba congolais bakolela mingi na mboka au Congo bandeko balandi ba hosta 3 jours awa solution fait zwama tomoni bandeko na so musulman bazali atu tuko so bandeko ya CLC bandeko ya mouvement so mwana mboka awa yebi bandeko so musulman bandeko mbote ndeko journaliste bokoti makambo ngo bebino. Merci mingi. Il faut koyeba ke biso communauté islamique et to ba musulman eza religion ya mobulu te ya crime te ya ko tia passe et pas ya batute wana eza islam te. Islam eza religion oyo yango eye kobongisa relation entre mutu ye na nzambe pe eza kobongisa relation entre mutu na milieu donc environnement oyo azako vivre na yango wana nde Islam oyo akoboma batu yango Islam te pe
esika moko te kolo nzambe a recommandé na ba musulman ke bobo mana ou bien bobo maoyo aza musulman te eza te. Est-ce que awa bile boyo sani boyo sani lelo awa tellement que toza na kanda par rapport à ndenge désordre ezali lokola communauté na biso eza na kati ya crise. Alors na mobulu oyo eza koleka na Beni tosepeli ata muke te yango nde lelo toye tokutana na ministre ya justice po akoka kosimplike malamu ndenge esengeli mpo na makambo nyonso oyo de sorte ke ordre ekota na kati ya communauté na biso assemblée esalema le plus vite possible na mwa oyo toza na kati na yango conformément na ba accord oyo tosilaki kosigné entre les partis en conflit na président de la République. Ok, message ni fort au pesa sikoyo bozina assisté pendant 3 jours. Ba Congolais, ba communauté musulmane mususu bazana banda ko ba na bino sikoyo. Message ni fort au pesa ba Congolais nyonso ba kolanda biso sikoyo. Ya liboso na yebisi na bandeko ba musulman ebisika nyonso bozwami. Bozala décourager te na ba message ya lokuta o ezolobama. Islam eza religion ya kimia pe esika moko te nzambe to prophète na biso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a recommandé biso to bomana. Biso awa kokanisa teke toye pola kotia mobulu toyende ko réclamer droit na biso ministère oyo ezali gouvernement ya mboka na biso tozo senga ba accompagner biso pona kimia ekota la kati ya communauté na biso nde yango eza awa soki lelo tozwi te en tout cas to continuer sit-in pendant 3 jours tino bakonji bakolamuka pe bakamata makambo ya communauté islamique oyo au sérieux. Ok, bile boye juste pour makambo zo na site ya communauté na bino na kati ya communauté na biso na oyo pe ezoleka na Beni kokanisa te ke ezosepelisa biso parce que toza d'une façon ou d'une autre toza interpellé toza ba Congolais eza ko concerner biso nyonso. Ok, merci ndeko. Likamne. D'adopter un profil bas, d'être réhabilités, de reprendre leurs fonctions. Mais imaginez que le procureur général puisse mener une action contre des hauts fonctionnaires de l'État, voire des membres du gouvernement. Nous pensons que il n'y a rien qui se ferait. C'est tout simplement une couverture en espérant que les gens vont oublier le problème. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et nous voulons donc en cette matière, il y a une conclusion. Si on nous donne une explication édifiante, ça va, alors on aura tenu compte de ça, mais il n'y a aucune explication. On en est resté au niveau de l'opinion publique sur le fait de la disparition de ce montant, point. Troisième dossier, nous l'avons dit, les manifestations de Beni ont une telle gravité qu'on doit s'en occuper dans tous ses aspects. L'aspect militaire, bien entendu, et là nous saluons les efforts qui sont faits, mais il y a également l'aspect justice. Il faut qu'il y ait une grande transparence sur ce dossier parce que ça intéresse pas seulement la région, pas seulement les ressortissants, ça intéresse toute la communauté nationale et qu'il y ait aussi l'effort d'éviter qu'il y ait l'impunité, c'est-à-dire ceux qui seraient considérés comme coupables doivent absolument être jugés et au besoin être condamnés et donc purger leur peine. On ne peut pas en rester là. Et nous pensons que nous sommes quelque peu énervés quand nous entendons plusieurs hommes politiques déclarer « Ah, vous savez, il y a beaucoup de complicité. Il y a même des complicités à Kinshasa. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous êtes au courant des choses aussi graves pour la République, vous amenez ça devant le tribunal et qu'on juge ces gens. na grâce ya yo omiteme na biso tokoma okemo ya sekwa
Pona tosala oyo babengi na lopoto sit-in tokoya esika kofanda wana mikolo ebele ya biso ebangi babengi yango 3 journées citoyennes tozali awa mikolo misato tokolala awa soki bozotala kuna baza kotia batente mpona soki mbula ezali tokimi soki butu bato mwa bolembu bakei kopema batie mpe batoilette mobile toye esika oyo tokotika yango te pendant 3 jours mpo mpe na kopesa bandeko mosusu bazokende misala soki basilisi mosala baya korejoindre biso mpona mutu nyonso aza temps ya kosala makambo na ye mpo ya koya kosala devoir citoyen na ye awa soki makambo koloba esalami te bajuge batikali mayebo koloba kuna bandeko na biso bakokufa kaka bobakisa mpe ya kongo santé bobakisi likolo te makambo lekala bino assemblée nationale yebi masolo nango te ndeko mabe ekomi mingi na mboka mabe ezosalama tolobaki meme ntango balobaki bolobi ka 15 millions bolobi makambo ya kala te tolobaki te 15 millions ekobakisama na mabe nyonso yanga tolobaki impuissance ya justice corruption impunité nyonso ezosalama mpo na population afandi na bolembu na yango ntango tozotelema tozobakisa kaka oyo tolobi eza croisade elakisi ete oyo tosali lelo toza susu na bastratégie mosusu toza koya kaka malembe ti ntango nango ekokoma oyo na lopoto elobaka tokoinverse rapport de force population nyonso ekolanda biso ndenge elandaka kala tozali na ndako ya Félix te peuple congolais apesaki ye bokonzi peuple congolais azali esika wana mpona akontrolaka ye patron na ye ezali peuple c'est-à-dire ntango okopesa rapport okoki kopesa rapport patron na yo atali alobi ete te rapport ezali malamu te soit awa oyibi awa okosi eza bongo c'est ça le peuple congolais bandeko mosusu ntango bayokaki ndeko Félix alobi ete ezali la rétro commission balobi oh ndeko Félix alobi esili te ezali lit oyo tozobunda soki batie yo na musala balobi na yo ete soki mutu aye kolue bakiti aluaka bakiti na 200 francs yo koki kobakisa 300 francs te soki obakisi 300 francs mokolo esika wana akoki kobenga na yo na musala c'est-à-dire akobenga ngo la rétrocommission te tant que tango tobengi la rétrocommission en d'autres termes ezali détournement na kesa leta tala bana soki bofilme bisika nyonso bana bazotanga te bazali libanda soki mbongo wana 15 millions ezongaka na kesa ya leta balingaki bafuta baenseignant yango lit tozo continuer lit bandeko na biso bakufa barosi mukendi kalate azokokisa 2 ans akufa atikela biso jusqu'à là tozokoba na lit na biso yango moni biso esika toye awa ezali pe na kaka pona ba makoma obomoni te toyaki pe kobakisa eloko mosusu oyebi te ke Uganda alingaki a dédommager peuple congolais 13 milliards oyebi ndeko Félix tango akei ko solola a préféré azala juste à garder amitié na Uganda que ba dédommager peuple et ba dédommager mboka Congo 13 milliards mais autaki kokende libanda mboka awa aye azongi bazobete maboko ne sengo nyonso nono na uti ko racher 1 milliard wana ezali nyongo ya mindelo ke kokuta ndeko Kabila tosepelaki na ye muke tangu a organisaki ba élection sans toutefois ko defa mbongo ya bandeko wana parce que conséquences ezali lokola bozotikala na singa na kingo mais lelo okei ozongi na 1 milliard oyo defi esika wana atanke tozali na mboka Uganda awa azo devoir biso 13 milliards au reporter procès wana au reporter ngo bo déterminer te wana yango eloko to lobby même ba propos ya rétro commission selon moi na mboka tozo benga ngo ezali ba propos irresponsable ezali ba propos ya irresponsable te okoki jamais ko défendre le 13 milliards et bungi olobi non c'est la rétro commission alina zongi sayo muke parce que komeka ko confondre te na mouvement citoyen mo na mboka biso tokoloba ninga na yo bayawa ba mouvement citoyen bazapi lelo bayawa te parce que peut-être bandeko mususu bayebi parcours mo na mboka te tozalaka bato ya liboso to utiliser stratégie ya to kende na machine ou sans machine à voter même bulletin biso bato ya liboso lancer campagne wana pona ko mobiliser ba opposants
même ntango Félix azongaka bomonaka bilili bino tokomi wapi tozalaka na aéroport bomonaka ke mouvement citoyen moko oyo etelemaka ebetelaka mwana mboka Félix maboko na procès wana ezalaki mwana mboka, c'est-à-dire baproposa biso tokende bisika bandeko ebele bakenda bisika ba Ivan bisika ba Constant Mutamba bakenda soki otuni bango bakotalisa yo ete tobengaka bandeko wana ba rejoindre ndeko Kabila, est-ce que tokenda tosikaka kokende te biso tozalaka pembeni kaka peuple congolais tozali na posa ni ya ko rejoindre kan wana te. Ma Mission TV, le miroir du monde.